niniko yoko mwana nelaka e ata yango eumeli o ikampi kokozwa o yokutu vieta na yo akosaka te o ke mwana nelaka o mwana bilakango yango yo talaka nga na soni etalanga malamu okomona nga na bilemba nzambe alola olingi ya fongola yo miso omonaki bokondi na nga talanga na miso molimo ata na pasi o naza mwana bilaka oyo e bandeko balandi émission tosolola yango na Mamour Lompinga dangola napesi bino bambote bisika te ozali bashor internaute na biso bandeko ya Bana Bilaka TV ya Mamour apesi bino bambote bisika bozali ya Mamour amonaka wow soki amoni bino Bana Bilaka bino bomoni esalaka esengo mingi na kati ya motema mais ya Mamour abosani te a présenter ba excuse na ye pa na bino Bana Bilaka TV a présenter excuse na ye ba chor internaute na ngai ya Mamour azalaki te vraiment confiné na kati ya 8 jours ba moyen de transport et nzamba sali grâce ya Mamour a se retrouver les sous na kati ya Luanda vraiment eza si je moko ya kokumisa ye parce que vraiment place dans zalaki ngamoko Bana Bilaka me manque beaucoup vraiment. Je vous aime beaucoup, Bana Bilaka TV. Ceux qui ont marqué quelque chose lelo na émission yoko mona et ko salanga bien ah Bana Bilaka. Bana Bilaka, oh, Bana Bilaka ngo. Bachar internet na biso lelo ya Mamour aeli biso tosola nini elongo na ye na moko na lelo. Ya Mamour aeli biso lisolo moko ya pasi pe ya mawa. To ebite eza malamu to eza mabe pe suka nango ekosuka ndenge nini vraiment ya Mamour akolandela ngo vraiment à la loupe vraiment lisolo yango ezali na trahir muninga nanga sonke na yeba donc na trahir muninga nanga sonke na yeba ezali lisolo moko esalami awa na Luanda vraiment nazaki nango bapesi Mamour fo olobela biso likambo parce que muninga moko osenga vraiment conseil à éviter asalaki malamu to asalaki mabe bandeko na biso bokolanda lisolo oyo na bokebi nyonso soki pe bokobenga kosala biso malamu po eza vraiment lisolo oyo esalami na mboka na biso Angola awa précisément na Luanda bandeko ezali bongo bandeko mibale ya basi moko asi aya na Luanda kalaka ndenge ezalaka ba continuer kosola kana muninga na ye copine na ye vraiment d'enfance bazaki na kin vraiment batangi ba classe esika moko vraiment bazaki vraiment ensemble na Kinshasa même moral toujours nde tolobaka bazali kokola ensemble makamunyo so ensemble basali ba université na bango quelque temps comme ça muninga moko ayeba kokota Luanda akota na ye mais ba continuer toujours kosola na ba internet ba réseaux sociaux essaya ba continuera toujours kosola et muninga moko pe azaki na posa a rejoindre ami na ye kotoyo ayaki koya pe Luanda ba komi na ami na ye esika moko e tango akomi na Luanda bandeko akuti ami na ye azalaka na copain wana mutu afutelaka ye ndako nde kaka toyebi ba système yango ezalaka zoka charge na ye vraiment et copain wana azali 50 congolais 50 pe angolais ka ndenge biso tozali boye ba 50-50 wana aza vraiment mtiko mingi ndeko na biso mobali akola awa mingi ndeko na biso akola ya na ye muke vraiment akola awa vraiment un grand garçon aza vraiment cadre pe na société moko ya munini na kati na biboka na biso Angola et ndeko wana nde azali copain ya sœur na biso oyo azalaka awa vraiment bandai kokende na bango kitoko ndeko wana mosusu oyo ya biso awutaki pe bapresentaki ye frère mosusu aza kaka ami ya bandeko wana kasi ye asalaka na ye na kati ya Luanda bapresentaki ye pe basali kaka relation oka ndenge ezalaka mpona kolukela pe ndeko wana yaki mwatio mpona kopistonner po abanda kosala parce que biso tozalaka na système ya qui cherche trouve qui trouve supporte vraiment et ndeko na biso ya mwasi azalaka awa copine ya muninga wana tellement bayebi kokanga basuki amema pe ndeko na ye na kikolo ezali marché na biso ya munene kaka ndenge grand marché na biso ya Congo ezalaka ndenge pe ya biso na Angola awa kikolo eza vraiment wende na biso ya munene moko ya ba wende ya munene parce que tozana ba wende tozana ba São Paulo tozana Ojaenda tozana kikolo vraiment mais moko ya wende ya munene makasi ezali kikolo et ndeko na biso kanga pe basuki bakenda kanga basuki na bango ko planter puna vraiment bazaki kitoko et ndeko wana pe ba présentaki moi chérie moko ka na groupe ya ba frère wana bakoma pe kobima vraiment a vie ezalaki nango kitoko makasi
Et pour ça la jour moko ba ki ko inviter ndeko na biso ya mwasi na fête. Ba ko benga bango na fête, il faut ba kende fête. Ndeko na pa lobite camarade nanga pe loko aya kotika la te nga naza ya kotika na ndako te ya za mo mupa il faut to kende na ami na ngai. Ba ki ko kende na ami na ye na fête. Bande ko mama elikam na biso efandi wana. Ndeko na biso ya mwasi oyo aya Angola asala ki bourgeoisie na ye a créa ki bourgeoisie ya famille na bango na Luanda. Vraiment mobali na ye copain na ye wana oyo ba vivaka bango mibale ayebi pena ke no chéri na ye na Kinshasa baza pena bana ye. Donc vraiment nga bate pasteur Didier Lopinga, vraiment nga bate, vraiment lembate, hein, vraiment lembate Chris Kitoko, vraiment lembate, vraiment que non aza pena mwana ya ba côté kuna mwa bana ya bandal ka ndenge ezala mwa ba bandal la bando mata mwa likolo kwa ndeko na biso a pena Luanda a créé ki bourgeoisie na ye sans que a signaler ndeko na ye pe ya mwasi utaki Congo ke yanga ndeko etalanga na kati ya Luanda na bimana nga mwana ya Kengo Adondo na bimana nga mwana ya donc awa aloba na ye loko moko te atiki ndeko na ye ya mwasi kaka modèle wana mama New World atiki ye kaka bongo ndeko pe ayebi na ye eloko te balata pe kitoko ba ye kokende fête sikoyo nzoka ndeko na biso ya Congo asufra okuta ye koya na sima aza na famille wana yaka liboso ina famille te mama na ya kufa mona mama na ete papa na ye kutu porter disparu avant na famille ya mama na ye mais famille mama na ye banda ko nyoko la makasi na Kinshasa ndeko wana anda ko vivre kana bambonga basuki na ba chéri na ye o babanda ko sunga ye po atanga mo ba classe oya tanga donc vi na ye classe na ye eleki na okana mibali donc so alingi tonton o tonton na sunge se ba kaboni azu relève na o mususu siko ndenge pa ki okangisa bambongo na ye na ndenge ayokota na ye Angola. Étant que courageuse, brave femme, vraiment félicitations ma chérie Bisika Ozali, vraiment azana ye mwasi makasi balobi to bokama na ona pasi mais quand même andi ma pasi na ye et ndeko nde andi mi pasi na ye te vraiment ani yango asali ki bourgeoisie na ye quelque part pesa ki nango mabete malamu peti donc to ye ba suite yango soki esukela bango ndenge nini e bandeko na ngai vraiment ndeko na biso pe abetela ndeko ya mwasi te ndeko ya mwasi pe tinenga ye na ya uti Kinshasa aye na ye ayebi pe eloko te ndeko présenter ka mobali a présenter ba famille a présenter ba voisine ba visine ndeto benga boda boda l'antivirus de Belgique vraiment a présenter ka ba visine ndenge zalaka donc atikali ko yebisa ye eloko moko te toto alino moke alobi eloko te e ndeko na biso wana na fête ka ndenge zalaka ba ke fête na kati ya fête pe lisolo et fête vraiment ici là qui bango vraiment des alaka que fête ici tellement fête on est aquí vraiment ya mère ya ami ya ba mobali na ye et ça là que ba aider bande ko mobali wana ba kuida na mo ba biloko mike ko luka ko bongisa mo ba milangi ba vide moi place etika la vazio ko luka mo ko longola ba lishu donc ko longola moi salité poubelle ko kangisa yango po esa la kaka bien lukash iondo balobi kaka ndenge ezala ko sala moi propre so ko sali fête na bino ndenge na suka nango ezalaka e bande ko na ngai ndeko na biso na kobongisa esika ndeko na biso ya mobali wana akomi ko profiter ko swana ami ya mwasi na ye ndenge la balobaka mibali donc tonton babi ya zone ndenge alobaka lobi mamour biso mibali tolingana na mutu na motema bino nde bolingana na motema vraiment mutu ya mobali ekoma ikosala tonton babi ya zeno na Milan balobi mutu ya mobali ekomi kosala maintenant tellement azwaka pe ba piste te aye kozwa ami ya mwasi na ye abandi siko ko poser moi ba question ya mike sage homme abandi ko pistonner mwasi abandi ko tune ndeni bino na Kinshasa Kinshasa bien ndenge nini vi na bino biso vraiment tozaki na biso bien on a vraiment ami na ngai ne ko kuta bien abetela masolo bo saba mama mebele bino mibale donc yango alingara o mingi bien ngape na lingara mingi vraiment wana mwana mama na ngai basololi na suka na ngonde na biso mwasi abandi koloba alobi papa elo moko kanga la kosenga yo batela muninga langa malamu oyo aza mwana mama na ngai talaka nde nazaki na kini omoni abundani ngape na ye Luanda to vande sika moko vraiment aza ndeko pona nga mwana mwasi a souffra trop na vie na ye a souffra trop donc ndenga souffra donc esengo na ye na omona ngonde pa na yo donc on dirait yo mto pesi penda esengo na vie
donc pesi ese on a moni a retrouver c'est on a kuti santé kitoko na kuti ndaku na propre na kuti openda bien donc ndeko na nga ya mwasi wana ozomona a souffra famille maman na ebalinga ete abanda avoir même comme la ba vitamine alala pour mukalobi wana donc a souffra makasi vraiment soko batelier malamu ata nzamba lola aozongisela o bolamu mobali aye juste bandeko na ngai mama Béatrice lokwa mama Béatrice mama ya bana ebele mama ya bamindele mama ya mamour mama Béatrice balobi mobali aye juste na fête mais ami ayebi te aza kote ka disque 5 ayeba mama Océan du Congo azote ka disque mobali aye juste balobi mobali azo continuer toujours à questionner ndeko mwasi apesi vraiment motema na matoi ayoka ye malamu alobi oya solo asouffra mingi alobi vraiment asouffra papa na ngai nazolobela yo nzamba lola akofuta yo ebele koleka na oyo osali na ndeko na ngai nde nazomona ndeko na ngai ya mwasi namoni couple na bino namoni amour oyo soki vraiment nzambe asungi bino bobalani na bino ekosala nga bien makasi parce que ndeko mwasi oyo asouffrir yango nzambe atika ba oyo ete nzambe ya borfelin nzambe abana bitike aza kosala toujours na bomo ya bato vraiment nasepeli komona ndeko na ngai abi sikoyo mama na ye kasi bongo mama na ye papa na ye bongo ye asufaki bongo mpona nini abandaki komitangisela mpona nini bongo mpona nini kasi baparent nalobi ayebi mama bota ye te mama na ye akufa na kisangani na mai kasi papa na ye mpe toyebi te soki azapi oyebi ka bapapa bazalaka botisi mwana batu atiki ye siko toyebi te papa ngo azalaka na kisangani ou bien wapi donc mama na ye nde akufa na mai na kisangani nde toyebi lisolo mais papa vraiment toyebi te porté disparu yango kaka na bamakasi na ye azalaki courageuse aza vraiment intelligente une brave femme yango na pomoni ase retrouva na ye na kati ya Angola vraiment ndeko na biso ya mobali azalaki dessus azalaki déçu atukali lisusu koloba eloko te alobi lisusu eloko te ayebisi kaka afi wana ça va merci beaucoup tokota kasi tobongisa to aruma bakoza depose va me voter en casa donc abisika tobongama tobongisa biloko apo tokende na biso na ndako vraiment nous te un problème vraiment obrigada na nyonso tunde tosololi lelo vraiment deux jours abenso basoli na bango esili wana akoti na ye na kati nzoka ndeko place akotaki déjà azalaki vraiment choqué azalaki vraiment choqué azokoka lisusu te azotremble azoyeba te akosala nini azoyeba te vraiment problème ya boye ezwi yo JC Mac mobali ya Vava Africa balobi eloko ya boye ezwi bino na Vava osala ndenge nini mama Africa vraiment mama Africa toyokati moi commenter on a vu de ça la bien vraiment le quoi ezwi bino ekosala biso ndenge nini o se retrouver na fille moko o osala ka ba dépense et puis na mboka mupaya ozo zoye lokola une fille bourgeoise une fille moko boye fille à bonne vie vraiment sombela ke ba chaussures net na ba niveau ya ba Luanda boye et osombela ka ba chaussures moko peut-être ya ba 25 000 kwanza 30 000 kwanza mamuso alataka kitoko bino mo eboyebi ka bafi wande basala bafi bamisala makawana neka tozalaka donc ozo mi créer moi forme na yo moko sikoyo okanisi ba dépense wana okanisi kabelo alingaka kabelo ya milai tia walinga synthétique te donc alinga vraiment ke biloko moko boye kaka oyo impressionnera mobile sikoyo fi yanga za fille de classe mais est-ce que pour se retrouver sikoyo ko vient dans Emmanuel para canadien lobanano on se retrouver siko vraiment que mère na ba dépense so salaka akosala na yo donc osala siko ba biloko wana tant que ya mwana ya tala ozu mwana kengo ozu mwana ya il faut beaucoup le ndenge nini faut beaucoup la epenza beaucoup la etala kaka bakola na vie bien bakola ndenge bien bana tabule bakola bien donc il faut na beaucoup la pena bana lompinga bakola bien vient na bango azalaka bien donc ils ont la directeur au FIDA il faut na beaucoup la epenza donc ozo pesa moi si ba honneur na ba valeur azo mérité te or il fallait simplifier ba chose bon vivre na bino normal donc azo compliqué donc un mot so sengi numéro famille a compliqué yo vraiment couple pido bolobini na obozo yo ka vraiment ndeko na biso ya moi si parce que toi et place du soleil ko souke la te vraiment ils ont pesa merde donc eza ya koyinda
baki angola na minute eza koyinda na kati ya ba ami mibale meilleure copine toyebi te bakokabwante bakokabwante toyebi te mobali wana aosala biso ni parce que mobali wana claté abimisa vérité avandisa mwasi na ye ayebisi mwasi na ye vérité mobali akoki kosupporte choc wana te balobi lobi nango après fête vraiment na bandeko basi bazongaki na bango vraiment ambiance econtinuaki nango ntina ndaku e bandeko na ntongo nango boki kaka na lisensa mobali akoti mobali avandisi na kati ya ndaku donc vie bombe asiliki donc avandisa mwasi e vraiment bandeko na biso mpe deya basi bakoli mwa bisika mosusu bino mo boyebi ere mo oza na o congolais me okola na o na allemagne okola no na belgique na france donc okola na wana o congolais okola no quelque part oyebi mwa bacomportement to akeira libanda ndeni ekomisa motu donc ere moso oyoki kaka lokuta moko boye donc ekoyinisa kaka motu wana mbala moko donc on toza na patience surtout so sala ba dépense trop net genre ya ndeko to beta lisolo wana vraiment genre ba dépense wana donc na ngamo mamu na koma na si place lisolo place esala ma donc so tali pena ndako ndeko mwasi obi wow donc ndako ndeko mwasi mais non ba bali ete donc ndeko mobali na ete so nga bali na kati ya bateau pour libala na pena foleza pour ndeko mwasi vraiment zo vivre malgré teka na kikolo mais au vivre penza donc sentir que ndeko mwasi a memé la vie na ye moko boy sans que ndeko mobali wana yeba mwa ketch na ye mpe ezali ndeko asombela ye vraiment ndeko avivra na ye avivra pena na loi vraiment e ndeko mobali avandisi ye ayebisi ye na poso okendanga dt 3t fa la verdade familia na yo na Congo ezalaka ndenge nini ton pai taondi te to amai taonde você vive com quem donc abandi ko questionner direct como point ni yobi ka mutu na yo zonga ko bude chapada mbata fanda sentayi fa la verdade ndeko mwasi aya juste fa la verdade to amaita onde ato pa donc ndenge ndeko abeta masolo bandeko nanga mwa totanga kutu komba papa batu te mwa totanga komba bandeko batu te na TVA vraiment ndeko na biso abamba komba famille moko boye vraiment yango wana kaka atambolaka nango na étiquette do atambolaka nango vraiment ayebi so pe famille wana so pe histoire ya famille wana mobimba ayebi mwa histoire ya famille wana mwa ndambu mwa libota moko boye neti ka mamour ayebi na ye mwa libota ya papa tabulei mwa ndambu baoyo ya mwa ndambu wana ayebi mwa famille na bango abetaka basololaka mwa ndambu wana vraiment asololaka na bango vraiment veut dire sikoyo mwa masolo wana yayenga mpe na bimi koto na lwanda vraiment nga mpe mwana tabulei donc kobetaka bamasolo moko eza mpe ndenge ndeko wana asala abima vraiment bongo alakisa mama ya batu do babiloko moko ya bongo ndeko wana vraiment asala mwa histoire na ye oh non mia maitai eno ayesaki mopaye donc ndeko mobali vraiment atomboka abandi koyebisa ndeko mwasi pour avancer obandi ko moninga zoba donc osakani esprit na ngai omoninga nani abandi ko finga elanga de merde aka ndenge pe kande ya kaka mo ba fingi langa de merde mais ezango rien langa de merde boy wandi ko finga kande kaka ezalaka wana azuye avandise na se batande ko mwasi apesa zaki muteme bandi ko beta ndeko abeta yake lisura tangele koma mama na akufa na mai papa na yo boye papa na kuto yebi yete boye na boye o souffringa mingi ndeko mobali vraiment alobe akoko krasha yebisie donc agora akabo e okuntigu donc iluka kamia na mususu e otambe bo fazer mia kamera você oza feticera do traiter que na ba façon nyoso to ko traiter ndeko mobali azaki dessus asindila akei vraiment ndeko mwasi tana kutu akanisaki lisusu te misumba mona camarade na ye abandi kobamba camarade na ye biloko sans que camarade kutu na donc ndenge azalaki na kolenga deja azobamba ye biloko camarade nasali yo nini ndeko nanga nasali nini abandi kobenga ndoki obebisi vi na ngai vraiment na lupango na bango batu batondaki batu na lupango batu baya bebisi vi na nga bandi kolela moninga ndoki aza ndoki ya vi na nga bebisi vi na nga moninga bebisi vi na ngai bandeko na nga lisolo tozoloba ezoyinda na kati ya baconfinement oyo mobali wana azwi badécision vraiment ke alingi so ndeko na biso te alingi ndeko na biso te bazalaki déjà mpe na mwa projet na bango babeta mwa tour na Brésil mwa visa na bango ezali donc makambo na bango tena na mobali nde vraiment bakoma bo bazakwa yana leki na mobali wana donc camarade wana ndenge abeti lisolo sko mutu apesi biso lisolo azali voisine na bango
voisine na bango et puis aza pe moko na bango ateka kaka na bango na kikolo ye mutapesi biso lisolo alobi Olga eza vraiment mamour eza ya koyinda balobi eza vraiment ya koyinda mamour tozoyeba lisusu te po bana basi oyo mibale toyebi te bakosuka wapi na lisolo mamour eza ya koyinda eza koyinda mamour donc fi wana bandi kosenga ndeko na ye pardon alobi vraiment oza ndeko mpona nga limbisa ngai nga pe mamour na baki te fo nakoma sur place na ye sika nazongi fo nakoma nasalaki vraiment effort nakomi place oyo likambo yango elekeki to événement parce que grande sœur wana atindeli nga maloba nde kotindela nga yango vraiment na bamessage vocal nabaki nakoma nakomi mpe na lupango nasali sambla na bengi ndeko oyo autaka Kinshasa oyo ayaki oyo bavandaka toujours ensemble baza esika moko nabengi ye mpe ameki kotalisa ngai mwa baparametre yango alobi vraiment ndeko nazoyeba te parce que mobali wana mpe aye kozonga 2 jours après alobi fi wana auta Kinshasa oki kobima na ndako wana te soki kaka bimi na ndako wana ale ye nde fi wana bima parce que ye mutu afutaka ndako wana mpe biloko nyonso ya ndako wana eza ya ye soki fi auti Congo autaki Congo abimi fi wana nde abima atika biloko nyonso na ndako wana parce que ye mutu afutaka donc cela veut dire bakovanda bango mibale ndako wana ezalaka 2 chambres salon cuisine bavanda wana bango baye ndenge bazalaka oyo aza na chambre no aza na chambre bavanda parce que wana mpe déjà koma copine ya meilleure amie ya garçon wana donc problème toza nango na minute oyo esuki nanu wana lisolo na biso ya lelo esuki awa vraiment tozolandela kaka toyeba suite ya lisolo oyo ndeko mobali akolimbisa ndeko mwasi to akolimbisa te parce que pasteur ya bafille wana mpe ayebi vraiment émission na biso ekomi na suka en plus papa kilame émission esili abu le padre vraiment tozozela kaka suite ya lisolo oyo vraiment ya mamo aolandela yango bientôt toyoka suite nango parce que ndeko mosi faut expliquer camarade parce que jusqu'à présent moto ezaka yo pela donc azoloba te donc azoninga expliquer ami na ye vraiment moya expliquer ami eza te et puis alobaki yango na ndenge ya mabe te yango bandeko na nga oyo bozwi no ntango première partie ya lisolo oyo ndeko na biso ya mwasi wana asalaki mabe to asali malamu toyebi te bomeka nanu bandeko bomeka nanu kosunga biso mpe toki kozonga lisusu kopesa ndeko wana mayele ndenge ya kosola na ami na ye parce que ami na ye na miniti otala lisu azolela vi na ye mutu na ye na bamboka mopaya oyo na bata baconfinement et en plus mutu na ye aza confine na Luanda sayebi te azala neta confine bakuna mpe azalaka me aza confine na Luanda donc moto vraiment eza ya kokufa donc kote kuna sikoyo eza ya kopela en plus ndeko mobali wana asali malamu to asali mabe parce que ndeko mwasi wana la façon donc aexpliquelaki ye problème est ce que ezalaki fallait kaka kende directement donc ndeko abomi libala ya ndeko na ye sans ke ayeba ya moninga na ye sans ke ayeba bandeko na ngai dans le première partie toyebi te tosuki kaka bobiso nyonso toza pertineux parce que toyebi te ekosuka ndenge nini quand même bandeko na ngai mpe bisika toza libanda ou parti bolandi nga mamuro ata na première partie yo o déjà oza na meilleure amie na oza na ndeko petite sœur otiaka ye déjà na liste na obengisa ye aya na osala boye apusana banda déjà komilengela tala bamakambo ekomeli ndeko na biso ya mwasi vraiment mal au cœur napesi bino nyonso tu mbote oyo bolingaka mamour d'Angola vraiment nasepeli na bino mingi putu prata mon artiste on est en cœur avec toi Canada kaka belé donc bino Canada kaka vraiment napesi bino bambote bino nyonso bisika boa na Canada vraiment artiste angolais nyonso boza na Canada napesi bino bambote bientôt tokozwa bino en ligne tosolango kaka elongo na mamour lumpinga nalingi bino mingi dans le Seigneur vraiment nzambe aza na bino nyonso bisika bozali ciao à la prochaine occasion bébé Florencia ti amo muito mi amore ciao.